Par exemple, Karine Mokondo. Karine Mokondo, tu as effacé. Il faut que Karine Mokondo. Tu vois qu'il y a des lots dans la bibliothèque, baluka texte ou mémoire. Exacté, aïbanité. Quand, où, pourquoi, comment existera l'issue sous les journalistes. Pourquoi? Tozo babe fête, tozo babe venez mater, tozo ye bate. Donc tozo kana boulou yeke. Donc koloba Mami Chibola n'est pas une petite fille. Oyo muku nakanga ki na makasi. Elle avait accepté si ba koma ki na niveau wana. Mbote balandi na biso ba abonné na biso ya Gaïni Tchikeva la Supreme TV. Merci pour na bike boza ebele talara bino bove ya sur chaîne na bino bolinga mingi talara po boye bambala moko ba bwaki nini balobeli en tout cas boza la desté po biso to linga bino makasi kande bolinga biso yango lelo borotuna o nani po zamba liboso mezamba suka te nga kombola za présentatrice na bino Lucie Moleka donc to zala to monana to ko solola po bokoyeba. Merci na bino en tout cas vana banda na koki jamais ko banda sans que na leka sans que na pesa mbote na lobela po ombisika donc soki na vandi boeza pona ye moko la patrona mama mokonzi mokolo chaîne oyo donc madame Gaïni Tchikeva motema ya papa Platini Masamba talara mama moko boboto mama moko bien mama soto za eza pona yo tala ndengo sali biso nazanga moko te awa bandeko na nga nazana concert na nga na Noémie Moseka tala kaka tolela na fort nga na ye tozana ba parcours to beti. Merci, on est comme ça, Bino, s'abonner déjà, s'abonner massivement à la chaîne na Bino Gaïni Tchikeva la Suprême pour la découverte, pour vous autres découvrir Maramoro, donc il faut s'abonner, pour profiter en tout cas. Et on a Zana Noélie Nabiso concert. Bonjour Noélie. Bonjour maman. Calais ou Kenda? Nazali te yaya, Nazali talara ramonda lelo. Tout nanga so na kenda wapi Nazali. Si faut na tuna talara rozomona na tozo kanate. Nazali na ngai talara ramonda zo senga faut to tambola, to luka ba makambo, to luka ba information donc de to mona na te. Mais je sais que ne to mona ni boya bien ezali. Yango lelo na na likambo yo tali ba journaliste azanani tozo mona batu nyoso na YouTube. Tozo mona ba chaîne ke on a chroniqueur on a effacer que to mona qui était Noémie. Tout le monde a quitté, tout le monde a kaka, non journaliste, à la TV, selon les normes, au biso to yebi, au biso to tangeli, tout le monde a yangote, tu vas comme présenter journal, donc na habité mon tonio, ça comme chroniqueur, mon tonio, ça na habité, surtout que les métiers, on a qui mon colon, moi besoin de classe, les ali sous-souté, on a comme les anini. Pour biso, est-ce que bah ebi nous qui est journaliste, Noémie? Pour biso, bah tangi biso un journaliste, azam muto a sali journalisme. Est-ce que ebi sanga sali journalisme, tu vas bien go journalisme. Bah zo tambutu mbutu nandia na biso. Yo moni ndengeni te la biso dans likambona en tant qu'étudiante ya IFASIC licenciée en journalisme et politique intérieure yo zo RTV oyebi ba notion ya journalisme est-ce que yo zo mona mutu moko boye azoleka na TV azoganga alatina no bien azo présenter émission na ya pandi makolati micro na katikati ya mibenye ba komi ko ça la presse pour na ben injure ben insulte ba rancune na bango donc na problème na Noélie na lesquels na chaîne moro YouTube da bandi ko finga et na finga nous en tant que le journaliste tout le monde va c'est la biso métier na biso en tout cas na éviter tout comme ko kanga bango Noélie tout ça nini yebisanga nani tout ça la nini. Bon merci maman Licine de konangai consort nangai d'abord ils a passé ils a vraiment passé pourquoi les gens ne comprennent pas bon journaliste azanani. Là, je salue directement mon professeur Moussoko Abombe. Il y a déjà un qui c'est qui? Un journaliste. Le journaliste azali rapporteur. Donc, il a joué fait, a même yango, a traité et puis a diffusé. Et puis, il fait un raté au tozo mona lelo yo. Tozo mona lelo est journalisme. Moi, je dirais non, na ba o bazo bima, na monde ya journalisme. Ah non. Non, qu'on peut cet exemple. Mamie, il est là. Aucun jour, au monae, à Télémi, à la Télamba, Morobo et Tony, n'a mis bengi journaliste, non. Une bonne présentatrice, une bonne monique, non, t'es qu'il y a vraiment à l'équina effacique. Et puis, la chose qui m'étonne vraiment, c'est que n'a chroniqueur, n'a chroniqueuse, n'a biso à l'élo. Et puis, je me demande, est-ce qu'il y a où t'as la effacique? Ou soit n'a piqué? Bazara qui a la mouki, elle a dit moi deux personnes, 3, 4 abîmés à Bandi Koloba. Oui, Noémie na katiote na lingi Nathalie c'est ça na bilo rebelle bat boye barate na média eza na ba journaliste eza na ba animateur un animateur aza journaliste était ah oui
un animateur oui on les carano na TV on le bako animera moza journaliste était pour otangeli journalisme était yo sali peut-être animation culturelle mais oza journaliste était mais bango nyonso bazo le kana combo ya ba journaliste ce ko yebisa biso en tant que ba journaliste professeur Musoko yo tangi yo yebisa ki yo expliquer ki yo mamu nyonso siko tala lelo tala nde mokili panzani mutu nyonso alinga mibenga journaliste ya tala moni passion po yo kongo fozala ka journaliste soko za journaliste était au comprendre en te au mona ka ke non sujet yo ka yo balobela tozo continuer ko lobela ngo po ti siko solution ezo zwa mate batu bazo comprendre te oui eza déjà sujet balobela mais ti siko yo monte que évolution ezate évolution ezate mutu nyonso liga journaliste azanani animateur azanani et puis la chose grave ozo lekela ngai ozo sa l'émission sans tabou et totenaka compte nous le journaliste en formation nous le journaliste bien informés l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication je ne peux pas faire une émission on a yebi que non émission na ndenge ezoleka boy eza na papa eza na maman eza na mwana zolanda je ne peux pas faire de tabou OK émission bandi papa zo sa mwana kendo lala non quant à moi comme une journaliste bien formée je dois faire une émission oyo lelo lobi mwana moko boya 8 ans benga obeta kombo nanga ndenge ngai nazalaka na idole na ngai idole nanga ezaka Nancy Odia ezaki ntango azo présenter journal nazaka moke mais naza ko imiter naza ko sepela naye pourquoi pas ya lelo pourquoi pas même ba chroniqueur ou ba chroniqueuse ils peuvent être aussi ba référence moi baleki na biso oyo bazoya sika bazala pe nazaka idole ya chroniqueuse tel nazaka idole ya chroniqueur tel pourquoi pas que tete il y a déjà to yebeli déjà na caché ou par exemple Karine Mokondo tangi na il faisait que Karine Mokondo te to ko kende lelo ta tina bibliothèque baluka texte ou mémoire ezate ayebanité mais tala buzo bazo lexana TV vraiment TV karate amemi ngoti na YouTube la YouTube ezana ngo chaîne ya mutu nyonso ya buzoba non on doit arranger des choses na presse congolaise on doit vraiment arranger des choses. Merci Noélie Talarayon tina benga sagyo pona biko za très intéressant maman Gaïni Chike Ozomona maman ta makambo ezoleka en tout cas ezopesa pasi en tout cas na ebité censure ezalaka te na YouTube to ndenge nini po fo ba banda kolandela eza na ba émission mususu eza donc eza na ba sorte ba genre émission mais et puis maman ici na obateli omoko injure pourquoi les injures et puis au moins ba bloko na surtout ezaka bato baleka te kasi po ekomi ke ngaso na problème na yo so na kutani no boes mukile koyeba te soki na lingi na bima fona kende na YouTube na finga yo yo répondre nga injure attends il est ça c'est ça au finga nini la presse congolaise c'est ça or azande kona yo ngala azande kona ici je peux avoir ton problème lukanga en to solo la et non bima na TV et non le kana chaîne YouTube et non le quelque part oloba eza mabeza kitoko te tozo boma presse congolaise tozo boma ba déontologie éthique na biso tozo boma ngo tozo lamsa te or balobaka tango silisi classe par exemple un médecin soka sisi classe baba ni kene ko pouvoir médecine na yo place OK yo OK te lokwa na sisi na médecine il faut na sala bébé non aussi ici na journalisme bon ngazo boya te la vie a de surprises même si bino ba chroniqueur bino ba chroniqueuse vous devez avoir manière vous devez avoir le sens ya royer ba koloba obi ke te loko non sala et porter nini émission na ngayo na créer et porter nga nini est-ce que ba nuit ezate ça peut passer et non tu es là ozo sa émission mon son tabou banjir ngana yo problème nini yo bioza journaliste qualifié c'est quoi problème itowe la ngana yo donc to meka pe ko bongisa biso bandero ba chroniqueur na ba chroniqueuse bo meka bongisa et osala bien siko Noémie yebisa biso to sala nini to banda ko contrôler ba diplôme ya ba tu nyonso ba lekara na ba YouTube ba journaliste wana nyonso to ndenge nini yebisa biso to sala nini ma consort Lucie na roloba to banda ba contrôle wana ça va nous prendre du temps to sala nini ça va nous prendre les choses à faire eza nini yeba kaka mutu na yo sala
quel que soit tu sois de l'UFASIC, au nom de l'UFASIC, Yebakaka. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois transmettre aux téléspectateurs? Qu'est-ce que je vais transmettre aux auditeurs? Et non, au sala babiloko, oh, ezo plaire te, eza bien te. Vanda yo chroniqueuse ozo la nangai. Vandisa mutuna yo kimia, mituna ba question. Bon, moi je comprends. C'est question de référence aux anangote. Mais Vanda mituna, qu'est-ce que je peux faire au monde des Olandanga? Ou que memelangai bonheur pour boy, ça soni. Vous savez la RDC eza mboka oyo eza raté que ba pays Afrique nde yebi na ba pays eza misika. Alors on bazo mona babuzo babwe. Bazo qualifier biso nyonso. Bazo qualifier biso nyonso ba biso toza ba innocente. Hein maman Lissu. Toza innocente. Biso ceux qui tolandi bien eza que ezali mabete ko panza sango mais il faut toyeba tozolo ba nini tozali wapi pe tozosala nini. Eza biloko moko eza ba notion moko très important en tout cas. Eza ba notion moko très important. Il faut batu ba yeba to boité ozoleka na te ozo panza sango. Ozolo ba nini, ozolo bela nani, ozosala nini pe wapi. Qui quoi quand où pourquoi comment existera lisu soutien na ba journaliste pourquoi tozo ba be fête tozo ba be venemate tozo yeba te donc tozaka na bulu yeke pour biso to tangi information eza fait socialement significatif que le journaliste apporte après avoir lui donné un sens ou une structure. Mais fait na bango eza na signification te. C'est ça le problème. Eza na nini te structure eza te, eza non traité to benyango nini. Ah oui, ce sont les informations te mais eza donc bazo présenter biso juste événement. Parce que eza traité, il faut rendre yango information en répondant à 6 questions de référence. Exactement. Donc na évité, ça me donne un peu de colère, maintenant peut-être colère ou non kitelango nani. Vraiment en tout cas tozali awa. Eh mama gaini tike vatala pasi na biso bana na yo ya ba journaliste eza pasi kotala métier na biso kitoko. Batu mo bebaya ko bebisa biso modèle Rolandeza te Rolanda nani. Tokolanda nani donc bulu yeke koti na monde ya journalisme ya kosakana te mutu nyonso alingi babenga ye journaliste atafandaki na ndako na ya surtout ki abebenga journalisme mutu mosusu osala no même journalisme te yo kende ne kosala animation culturelle linga babenga ta animateur kende ko animer quelque part bolinga babenga yo journaliste en tout cas ezelo moko yo sala biso pasi yo po yo kango il faut les kana ifasik osala journaliste po osala journaliste po o comprendre yango noemi ebino li ebisanga nani yango likambo oyo ba mama ya seka ba marché likambo ya avec mukuna ba mama ba marché ba policier ba pandi parce que ba mama yango ba sali mabe baza na raison eza nini yebisanga inani. Bon pour la marche ya ba mama oyo ya seka ma console ici on doit comprendre une chose. Problème eza na des cas koto yo ba fundi pasteur mukuna qui a violé. Il y a d'autre part ba mama Batelemi, balobi non à la violence contre la femme. Il y a quelque part comment maman ya ACK, batelemi pona koloba non eza lokuta. Bon, pona ngai. Je ne sais pas comment juger pona ngai. Est-ce que maman mami Chibola. D'abord d'après nga na lobaka viol, ezaka eloko moko ezaka sans consentement. Il y a entre bateau mi balé bazali. Par exemple, mobali a la posate au vendre dans bimana moi si. Mais moi ça na posate on kangi déjà mobali. Ah ça déjà viol. Idem aussi chez la femme. Il y a quoi arrivé que Mukuna a violé maman Mami Chibola nazo ko nier yango. Parce que Mami Chibola n'est pas une petite filleute. Mami Chibola malgré sa veuve. Parce que j'avais suivi comment le maman veuve bazako déplorait pour na ba violence et aussi ma contre faite à la femme plutôt. Donc Mami Chibola n'est pas une petite fille. Oyo mukuna kanga ki na makasi. Elle avait accepté si ba koma ki na niveau wana. Mais Mami Chibola lobi soka accepta ki yango eza pona pasi papa kangie ba bien na ye. Atali ka ye pazana bana. Siko papa ko kanga ba bien wana ti wapi. Yango lobi tika kaka na accepter yango po azongisela nga au moins biloko na nga héritage na nga ya soki na place na mama Chibola mutu moko kanga il fallait ka sala nini pour ce que lobi keza viol te oui pas force qui était morandima ki mandima ki yango na pasi andima ki yango na sengote mama tali biloko nyonso bakangi na osala nini alinga ka sala nini soko zaki na place ya mama si je peux répondre
D'abord, la signification de la RDCT, République démocratique du Congo. La démocratie, tu es libre. Donc, on dit que à Kandi au bureau Kowana. Ah, ouais, audience est comme une amouture. Maman, il y a des gens partout. Encore Mikolo. Partout. Mikolo. Notre papa Fachi a tiré le accès en tout. Pourquoi pas à l'andile qui est en long, à large. Mais quand on peut soulever en haut, pasteur Mukuna, mais il a accepté que Mukuna bimanaye. D'autre part, ça me fait aussi mal parce que je suis chrétienne. Je suis chrétienne de voir ou d'écouter comment le vec Mukuna peut faire Bamakambo. Voilà. N'habité. Est-ce qu'avec Mukuna, zangi moi aussi, n'habité. Car après on a mettre bien ya mami Chibola, fallait baleka. Oui, on le dit Kambo ya démocratie, oui bien sûr. Mais on a battu mususu à y habiter. Et ça n'a pas si belé ba me belé ba na ba droit na bangote. Azota la rangana qui ko funda na samba ne avec Mukuna. Est-ce que na zana mbongo est-ce que ngana kokoka? Tam su sa bangi ne azane pe na ba moye wana ta bangi na ye. Abangi na ko samba na mutu oyo. Ngana zana mbongo. Peut-être banga ki na ye nga boyi na ye. Habité tiko to sila na rana nenga malembe boyi ki ne ko leka na ngona ba presse boyi ki na ye nyinyi. Ce qu'on dit na ka poza na ba musu ba banga la bango leki o ke na leta. Ko porter plainte mo na ka lo ba ko kanga. Azo sala bazo banga ebiki ana zana mbongo tazana mo ba réserve peut-être pour zana moto amtala na ko samba na mutu boye za mapasi yebisanga ici ko yo mama wana peut-être bandaki ne ko banga. Tout d'abord là je sali wana mon maître d'abord un maître papi qui kwati ayebisanga le moko boye to nga sali droité mais nabi mo makamo babi la loi est dire mais c'est la loi voilà selon batami beko ana o batanga kuna nga akoma kuna te. Donc on peut dire que malgré, mais Mami Chibola avait le droit de passer. Le loyo, papa Mukuna, à une grande instance. Je ne sais pas à qui déjà ma cala coûte. Pourquoi pas Mami Chibola qui a passé à l'école bah étape pour que balande la makambo bien, afin que ba remettre bien aillé. Avant que ba remettre bien aillé, oyo pasteur Mukuna akangi. Merci. Ce qui pasteur Mukuna akanga qui maman a violé pour maman là ba ko. Pognon so wana ko yeba en tout cas merci to sepeli mingi yebisangai. Monnaie américaine. Est-ce que monito? Est-ce que botali tableau? Monnaie américaine zo indo to bengi dollar, billet vert. Vis-à-vis na monnaie na biso ya franc congolais. Est-ce que tali tableau? Ezo mata chaque jour ya to zo lobela nini kota wenze. Kota wenzo tala au moins ba prix na sepeli na changer $10 na zimbongo ebele ce que kende na ngo wenze ça passe monnaie américain devises américaines vis-à-vis na franc congolais mbongo la bise perdre valeur biloko ya ba denrées alimentaires ya première nécessité biloko le roi ba miliki ba sucre mama desu ba malia mais comme problème est-ce que wenze lelo mama? Ah bon, oui, nazo moi si nakendaka wenze. Tali ba prix par rapport. Nazo mona ba prix. Ngape nazaki moi confusion. Nazaki mona confusion, je ne comprenais pas pourquoi dollar eza ko mata de plus en plus à chaque heure, à chaque minute, à chaque instant. Nazaki réponse c'est pas moutouté pas nanga mora. On doit comprendre des choses. Tozolo ba oui dollar ezaki lobi na 16, 17, 18. Na entamé directement la pandémie où ils ont circulé ma casse du coronavirus. Vraiment, surtout dans la période où il y a confinement, il y a pandémie, dollar comme on a dollar comme mata, même pas la bambo. Je tiens directement à signaler Batou, il y a tant de gens qui disent que la maladie n'existe pas. Non, la maladie existe. Il faut te respecter les gestes de barrière. Si tu n'as rien à faire, tu restes à la maison. Oui, maman, tu comme à côté, on a sikotali sangai. Je sais, nazo koma. Ah oui. Ah oui, je sais. Naké wende. Pourquoi tout est élevé? Tu sais les opérateurs. Na muyoki déjà babi qui na ba norme makambu fungwami. Tu sais que les opérateurs économiques na biso bazaki sous na moya kokota bon parce que eux le frontière ezaki bouclé, ezaki fermé. Yebisanga. Mbisi, passe mususu tozomona nini et lokolo la madesu. Lokolo la tomate ça produit awa na République démocratique du Congo. Ils ont à la point parce que nous le Congolais to linganité. Oui, pour le bimba to bazo préférer madesu ya louf. Madesu ya louf eza moins cher par rapport à madesu na biso to yebaki. Ba madesu ya goma ba bilwana. Ba bormo préféré na bango. Pour l'instant louf faisait vraiment vie ya pandémie ya coronavirus. Pourquoi ceux qui ont polele ba malade ko ute kokota. Alors pour na dollar vraiment na yebisi bino balandi na biso bobanga te dollar ils ont un problème na biso te.
et ça que ba opérateur ya ba économie bazana noté na fonctionnement franc congolais a makasi na maboko bato dollar ezomona na te mais yango na teza ke matisa biloko ya siko ebisanga imo liloba muke pona gouverneur ya banque centrale tala kaka nde dollar ezomata alobi nini pona gouverneur na biso ya banque centrale ya azana problème te franc congolais ali j'avais posé une question na kambista makabi toza na franc ebele dollar ezate ya ça na problème te une fois deux fois ba opérateur économique ba commencer là aller-retour entre sortie tout ce sera marché tout ce sera bien donc prions le bon Dieu coronavirus aussi là nous se faisons en marche maman merci bandeko na biso na yebi ke bolingaka biso mingi tala kaka to découvrir mambo ebele o etali to lobeli sujet na biso ya ba journaliste nde bakomi ko bota lokola mayebo donc ezopesa pasi na bakolo métier to lobeli affaire ya ba mama seka ba marché ba lobi pourquoi pour na pasteur na bango aza mutu munene po anyi bokoyi kosambwisa ye bongo mais or eza na makambo ezali na se tala devise américain vis-à-vis na devise na biso tala makambo ba tableau mikolo ezo varier chaque jour mutu nyonso avo lamuka avo ça dépense faut tala na le tableau to ekomi na combien donc dollar modèle ezo matela franc congolais na biso vraiment eza mwa pasi to komi na suka ya émission na biso en tout cas na sengi bino merci balandi na biso ya na sengi bino merci balandi ya gaini chikeva la suprême tala kaka na ebike boze belé bo s'abonner boze belé bolandi biso bino bo veaka pour na chaîne na bino yango to pesi lisusu merci na mama na biso gaini chikeva mama talaka yo ya boye to zui wapi roi yo bazata to rozwa bango wapi motema ya papa Platini Masamba papa talabana papa talabana talaka yo papa moboko yango to komi na suka émission na biso to pesi bino merci rendez-vous na édition mususu na ebike bozala ebele pour bozala qui déjà ebele o ba s'abonner te bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne na bino talaka tokuta na rabo esalaka bien merci en tout cas na pesi mbote na réalisateur na biso asali biso tozala boye papa Francine betalaka ye en tout cas zali kolo merci tokomi na suka émission na biso yango to pesi bino mbote tokutani na mikolo mususu merci